Merci programme oyo molimo akomande ekokosunga yo moto na ntango oza bitumba, ntango oza na pasi, na ntango oza malade, programme ekokosunga yo. Tala programme oyo eza boye. Programme nyonso ya bitumba il faut kotangaka 7 fois ba psaume oyo. Psaume 7, psaume 109. Soki oza na bitumba luka ovanda na ndako epe obanda kotanga ba psaume oyo 7 fois na mbala moko après opemi. Soki otangi yango na ntongo okotanga yango lisusu na pokwa. Ba psaume ya protection, psaume 86, psaume 91, psaume 144. Soki osali demande okotanga yango 3 fois. Soki oza na mosala okotanga yango 2 fois par jour. Kasi soki oza na mosala te esengi kotanga ba psaume ya protection 3 fois par jour. Ba prière ya requête to ba demande il faut tanga ba psaume 141, 142. Okotanga yango 3 fois par jour. Soki oza libre okotanga na ntongo midi pe ya pokwa. Soki omesana kosambela na butu tina 0 heure lisusu okotanga ba psaume ya requête. Mais il fallait pe omesana kosambela na 0 heure pour heure oyo eza mabe makasi monde de ténèbres esalaka makasi. Chrétien nyonso nzambe alobi par jour après 2 heures de temps prière. Maman, papa, mesana kosambela na bana na yo soki okoka 2 heures de temps après prière. Soki te okosala prière na ba heure oyo 6 heures matin, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 0 heure. Surtout dans 0 heure, lukaka olamuka mpona kosambela. David aza kosambela 7 fois par jour. Tanga psaume 119 verset 64. Daniel aza kosambela 3 fois par jour. Tanga Daniel 6 verset 11. Nzambe apesi programme oyo eza mpona bita apesili yango. Po nzambe azoregrete basala nzambe na bachrétien bayebaka te pouvoir moko eza na kati ya bible. Soki osalela yango problème oyo oza nango okozela yango solution noki. Pouvoir wana banganga nkisi bamagicien bayebi yango yango wana bautilisaka bible. Kasi bachrétien oyo baza na corps ya Christ batilisaka pouvoir wana te. Pouvoir wana yango kaka banganga nkisi bamagicien basalelaka. Kasi bachrétien na basala nzambe basalaka yango te mpo batunaka nzambe te. Sala expérience na programme oyo ndeko na ngai. Mosala nzambe to chrétien soki okozwa solution na problème oyo oza nango te. Mongolia asimbaka biso po moto eza na kati na biso te. Soki osali programme oyo okota na kati na yo mpe mongolia akosimba yo te. Okoki mpe koselelivre yo moko ntango mosusu molimo akoki kotinda yo na bisika oyo okende kobikela. Soki molimo asalaka biso te vie de prière kati na biso ezali moins. Soit programme oyo salela kasi kobosana te nzambe ayokaka losambo ya moto masumu te. Soki ozobela tala bapsaume ya kosalela psaume 102, psaume 103, psaume 123, psaume 23, psaume 70. Okotanga na mbala moko 3 fois pe ekosala yango 3 fois par jour. Tongo midi pokwa. Il faut koyebaka yo mutu eza na monde physique pe monde invisible mokili oyo. Po olonga makambo ya monde invisible esengeli na mabondeli. Detail ya monde yango ya nsima. Na kombo ya Tata Mwana Mosantu. Amen. Message oyo tokopesa na apôtre Jacob Fouane. Merci. Église Christ est avec nous à Matadi. Numéro 089 65
86 88 3.